n'allez pas tous éparpiller par rapport à l'image, ça va bien. Surtout pour savoir plutôt pour la place, comme ça, on va ciment. Moi, je la place, il y a la ciment. Bonsoir, Bandeko na biso. Mbote, Bandeko na biso. Mbote. Matondo mengi mama Tungulu. Apesi tuela bongisi penza malamu. Pona mokolo na biso ya lelo. Ya moto banda mayanga ni topo milu na biso ya lelo. Oyo esangisi biso na lingomba tobengi lingala foni to yebi penza kosenga bolimbisi pamba te to bandi penza na ngonga oyo elongo bana kite elongo bana kito bana na ngonga mibana sima ya nzanga njoka to zwaki mo bakpoko so mike esali ete to pusa milulu mwa moke yango wana toko lika bandeko penza boyebi na kolimbisa biso pona ndenge tobandi na tango oyo elongo banaki te nsima kosenga bolimbisi pamba te tozali kotosa bino mpe kopesa bino lokumu na ndenge botiki misala botiki tango mosusu babokutani bozaki nango mwa makambo ebele bondimi penza koya awa po ete tosangana biso bana mboka bana Kongo tosolola masolo ya mboka na kota oyo tobengi lingala mpe na lisanga oyo tozali kobenga lingala foni yango wana na boye na bino tondi bino botondi penza mpe tozali na sai mingi na mitema na biso na bino nyonso oyo boye awa botondi na bino yambo penza ya bofungoli milulu tolingaki penza koyebisa bino boni tobongisi makambo oyo programme na biso ya lelo mais ya penza ya kobongisa to mpe kopesa biso maloba to mpe kobongisa toyebi mokonzi na pema azali oyo asali ko na se azali tobengi Nzambe balobi ne bandi ezaki liloba pe biso oyo toza komona bikilemaki na ye me ekolo tata tokoki kosala eloko moko te soki tozwi ndingisa na ye te to soki mpe tosengi loboko ya nguya eza na biso te na yango tokobenga mosala Nzambe wazali na biso awa Papa Matu akoba kofungola milulu na biso pete apoko lelo kotika maso na boko na Nzambe ibandeli kino suka Nzambe aza na biso kimia ezala maso tokoloba molimo santu ayeba kotala yango pe ayeba kotambwisa yango eleka malamu tango tokobenga moto na Nzambe tobeteli Nzambe maboko. Éternel notre Dieu, Père Céleste, toi il est bossé par une Nzambe. Yako mizongi sama lisusu na maboko na Nzambe. Papa soki to sangani katnisika ezali pona tina lokumu na yo pe pona tina komo lokumu ya mboka oyo pesa biso.
yango tosangani kati na esika oyo nzambe yango nayebi kozongisa moma oyo nkolo ya bosangani na biso kati na esika na maboko na yo nzambe etika ete molimo na yo asanto nkolo eya kati na biso nkolo eyeba kokamba biso mpe eyeba kopesa biso bwana mpe yakoyeba kokamba moma oyo nkolo nazali korekomande oyo nzambe oyo nyonso batelemi mpona ntina kokamba mosala na maboko na yo nzambe nkolo moto moko te akoki koloba soki yo tie maloba te moto moko te akoki kosala eloko moko te nkolo soki yo osali eloko te yango nayebi kozongisa moko na moko kati na esika na maboko na yo nzambe molimo santo yawe akamba biso mpe molimo santo apesa biso maloba oyo nkolo ekopesa biso lisusu mpona ntina koyeba kosunga mosala ya mboka na biso nkolo nabebisi oyo nyonso plan moyini abongisi kati na esika na nzela ya bato mpe na nzela ya makanisi nabebisi puissance nyonso ya ténèbre na kombo ya Yesu na eleve Yesu Masiya kati na esika mpe nkolo Yesu Masiya yondo ozwa yawe esika oyo nko esimba na mase ya kembo na yo nkolo nabeleli makila na Yesu Masiya bakozinga kati na esika nkolo nasengi présence céleste na yo nzambe bakokamba nkolo nazali kofongola mayanga meni ya pokwa lelo na se ya loboko ya bonzambe ete ba ange gardien céleste na yo nzambe bazingo tout autour na biso mpe makila na yo nzambe Yesu Masiya ebomba kati na esika na condamné puissance nyonso ya ennemi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth kolo natiki bandeko na biso nyonso baza na nzela na se ya maboko na yo oyo bazali na bametro na batram na makolo ke molimo na yo mpe présence na yo ekamba bango kolo baya kati na esika na longoli ba obstacle nyonso ezali liboso na bango na kombo ya Yesu Masiya nkolo nabebisi oyo nyonso moyina koya kotia ya trouble ya kotia incompréhension nabebisi misala yango dans le nom de Jésus Père Céleste toyebi kozongisa moma oyo na maboko na yo kembo na yo mpe l'ombre na yo ya bonzambe efinika biso na couvrir yango na makila na yo mpe na fongoli mayanga na biso na pokwa na lelo na kombo na Yesu nabi merci Seigneur Jésus amen Amen. Mato domingi moto na nzambe na kanisi na ebandeli topesaki biso nyonso mbote mpe totondaki biso boye bolamu na katikati ya oyo esika e tokoyisa biso ete milo na biso to mpe bosangani ya lelo ekabwani bongo na biteni minei eteni ya liboso oyo oyo totoki kosala aza bofungwami to mpe introduction tokoba mpe ouverture totoki kosala mwawa oyo elekaki na kosenga bolimbisi na kobanda na nsima ya ntango mpe ya kotomela bino boye elamu eteni ya mibale nsima ya bofungoli tozalaki tokoyisa biso ebandeli wape sika oyo tobengi lingalafoni ebimaki papa na biso Carlos Mbuyamba azali directeur spirituel mopadiko akoyoba biso moke nsima nga mpe na kobakisa na mibale bakoyesa biso ntina ya lingala mpe lingala euta wapi epai wapi lingala euta eteni ya misato mpona nini lingala foni to mpe lingala wana bato oyo toponi ezali bona Belgique maître Dona azali moko mpe abandisa lingala foni ntango nzambe aza koinspire biso awa to mpe aza kolakisa biso balakisaki mpe ye ezali na ndeko na biso Jimmy Congo abongama mpe aloba me tomoni ete soki akoya ipe akamata maloba na bato ya France na Hollande ndeko na biso Oscar aokamata maloba tokolakisa bino bango mpe na Canada ndeko na biso azauti Canada ye mpe aokamata maloba bango basala kuna Marie-Laure ndeko ya Suisse azwi mopokoso akanisi ye te nsima na yango tokoyebisa biso oyo tobengi
na lokota français projet topé mikan mabongisi ya lingalafoni o lingalafoni eza kobongisa esala soki tosisi koyesa bino makambo wana nde tokopesa bana bato oyo bakoki kotuna biso mituna bakotuna penza ba oyo bandeko mine totangi awa oyo bakoloba biso na lingalafoni elongo mpe na biso soki tozali awa ngai na kokaki mpe napesa kombo na ngai mpana bandeko bayebi ngai te ngai ndeko na bino Placide wa Yesu nazali mokambi na lingalafoni mpe na loboko na ngai ya mobali nde nabaki papa Carlos Mbuyamba na lingomba tozala mopadiko loka tobuse lingalafoni kuna ye azali mokambi ya molimo tobenaki directeur spirituel papa te mouvement na biso ezalaka chrétien papa alongo lokola mbala liboso asalaki mokomi tobenge secrétariat mbala mpe aza kosala yango mais na suka tokolakisa biso mpe bakambi ya lingalafoni ya bamboka nyonso oyo bazali no oyo bazali te tolakisa ya Belgique ya français boni bando bacontacte bango mpe papa na biso Black Mombele akozwa liloba mpona kosala likambo moko na ntina ya mopadiko mokoyeba yango nsima ya mopenda ya kobanda kokabola maloba to mpe kopesa biso misala oyo tobongisi lelo tolingaki ntango nyonso na mboka ya Congo bilembo basymbole ya mboka to mpe bato oyo esika bazali présence na bango bozalisi na bango oyo tobengi présence bisika na biso ezala na mwa ntina moko eleka malamu mingi koyamba bango mpenza na lokumu yango na kati na biso toyebi oyo babenga na kota ya lopoto ya français élément fondateur to mpe bokasi ya bitumba ata bitumba ebanda bisika nyonso po te etumba oyo tobengi komba na biso ya makasi nakanisi bokocontredire nga te ezali kufa to mpe liwa ya Amatungulu ntango abomaki ye kando wana epesaki bato baboma motu kaka na nkoboye tobanda kotelema ti lelo mpe kanda ya makasi apesa biso mwa amotiva biso no bana français apesa biso mwa aposa na makasi bopikiliki ya kobunda bongo ntango mama wana toza bamama lokola bamama baveve Lumumba bazalaka vraiment na ntina mingi baveve Shebeya bazala na biso mpe toza mpe na mama moko tobengi mama lokumu veve Tongolo mama Filo ntango nyonso mpana biso ya kombata tobengi mama na biso atikaka biso te biso totikaka ye te ntango nyonso azala na biso yango esika azali tosengeli totelemisaka ye mpe soki na quelque chose na signe ya koencourage tosalaka yango yango nalingaki mpenza tobanda milio na biso totelemisa mama Filo bongo tobeti maboko mpana présence na ye mama na biso Filo Tungulu akotelema tobeteli maboko wana veve Tungulu na kanisi tokolobela mpe ntina ya association asali AAMT les amis d'Arma Mutanda Mutungulu tokolobela yango mpe kala mingi te andeko na biso baza koya tokopesa mpe ye maloba to mpe soki akolingisa biso mo toloba toye moko toyebi te tobongisa mpo ete toloba na ntina na yango tozali mpe na ndeko na biso oyo nabengi mpe cofondateur donc ntango tobandaki lingalafoni ntango tozwa likanisi awa ye mpe kote kuna azwaki likanisi azali moko ya bakambi tobaki na suka tokolakisa biso bakambi ya lingalafoni na mboka nyonso me nalingaki mpenza nayamba ye pamba te ata lelo atiki appareil me azali mpe mobundi ya mboka oyo mpe azali moto ya oyo tobengaka mopandisango ya oyo tobengi EDTV ezali bongo mobundeli ya mboka maître Dona atelemi tobeteli ye maboko abundelaka mboka kasi
azape ko pesa basango na biso na oyo babengi EDTV. Pamba te tout le monde a payé passe biso a combattant pendant ko pesa asango. Tout le monde a passe. Tala peut-être aussi moi mke kokoso to bana kala mais le quoi tout ça la posa était makambo na biso kenema liboso batu bapanisa ngwazima retard ya to pesa mo mke. Mais EDTV ils a pas na biso ça ils a la temps na biso penza elongo. To lingi to la biso pe modèle misi bendele ya lingalafoni na mboka Canada à côté le mapé apesi comme on a eu mon côté betele maboko ya uti Canada na bilo ka été mais yazali apesi comme on a eu comment Rodrigue Toko matondo mingi de ko fana nakanisi totina ko lakisa moto na nzamba za kati na biso et to hotel ça peut na biso Teams wapazali moko ya bundeli ya mboka na biso auti Belgique ipa suka na mingi misa lingalafoni papa totona batumisa ko misa lingalafoni na Belgique papa Longo docteur Alongo maître Dona na Aning Maluka kasi ndeko Teams moteur mana mazana ngo alembaka ko sunga likanisi ya baninga ko mata bosala ya docteur sa ndeko Teams to betili maboko na lingalafoni na Belgique to pe na mwasi mama beke mama Congo mwasi na kata mibale apenda mwasi akanda makasi abundanga mingi to mona ki misala elika ke ba combattant surtout et to pesa lokumu na ba combattant nyonso ya Belgique na musala o asala ki pena na kasi to lobango kasi mama Anik Maluka zaki moko batu o bazala ki makusa ka te kolamba te ya préparation pe interne na kati makamala mais asa bendele ya lingalafoni na Belgique so ngo ba malinga fana na Belgique ezaka te o kutana dokotolo Alongo tope maître Dona okoki kutana ye mama Anik Maluka akotelema to betele maboko animé lingalafoni na tanga pasi pama te tango likanise bandaki maître Dona bitumba maître Dona va parler ngami bali mais ye moi ça ko continuer bazo c'est tika makam pas ma distraction mais azo bunaka kati nango toza pe na combattant na biso azana biso tango nyonso to be kaye koko lozi azana kanda mingi à côté mo tebeteli maboko bando ka Belgique bomoni ke na réunion na biso to nde to bongisa ki yende akendaki ko représenter biso pe akamataki maloba na tino na pomate na lisanga lingomba ya itumba tango nyonso likanisi ezali esengeli tozalaka wana tango azobaka mamboka esengeli tozala wana kozo mwa kokoso ya moke tosololaki na ye yakendaki pe wana kati na biso toza mpe na ndeko na biso oyo tozali tango nyonso na mopadiko mpe aza mobundeli moko ya mboka ye moyen aloba te atelema te pamba te azali kofilme eza ndeko so Goliath atemisa mosepesika azali tobeteli maboko toza mpe na combattant na biso bato oyo balandaka monaki mingi ntango nyonso na biso na bamarche eza bongo combattant Delphin akotelema tobeteli maboko toza na combattant na biso oyo asimbi kote ya suka ya Zout Maastricht auti mosika mala moto moto auta ata Belgique mais Maastricht mosika ata nga sona kene Maastricht na voiture na peut faire toquer Eindhoven oui Eindhoven Anvers c'est titre bimé Eindhoven sima toquer Maastricht ya mosika benza ba wa pour Allemagne auti kuna ticket ba indela moko na ndeko na Canada ils ont combattant Ben tu vis na radio sans effet lettre J personne va se mettre de mon maître Ben donc ça va bungeli monene ya mboka ya Congo mais na wase donc il va à sungi à contribuer na misala o to sali awa pona mokolo ya lelo
Tous appelés na maman na biso Mopadiko, maman Congo, après tous na basi wa Bundaka. Misusu na été mais moko sa kat na biso awa, appelé na biso na Mopadiko. Et ça maman na biso Bobette, maman Bobette à côté de moi. Ande ko so zali awa balingata présenter bango, otokotosa ndenge balingi. Totosa liberté ya mutna mutu. Mais tout tel mon a sous combattant sur la route nassima de quoi la Jeff malgré santé ça compliqué mais andimi quand même à la biso merci tous appels de on a biso tango Roger Lumba la aka wa na bango ko bunga biso ça appelle na kombe zalaka mais ba biso mona musika tant to tellement Lumba la kaka leo tango wana Lumba tout le monde est en opposition. Batu bazaba témoin baba monaka ya telemelaka lumba so isa vérité ba image ezali to pese continue finir lui so atalanga te alors ko pomper directeur hospital azo bango sans aller kuna eza batu biso na comment bazama expérience moi bwana biso monaka et l'autre pese raison et là négociation JC combattant au téléma to pese en beaucoup ce que c'est même moi les qui c'est verré ko pas les kana te to bengana no solo masolo mboka ndekwana aza na souci ya mboka obona wa mboka ezaka te ke zo leka liboso na TV zo loba to ça marche ba tout ça na kanda ya mboka mais ba balingo mingi te ko kanda leki mingi na esi bino ke ndekwana ba misusu to misa bilongi aso na kanda ko leka ba tebele pe souci ya mboka ko leka ba tebele ko linga mboka ya tene to leka mais to zo mona yo papa place de Jésus ndo leki ba na ko linga mboka ya lokuta ba linga mboka na kanda bazali ngaso do so na papa JC ta so na sengaye bo papa nangina ke makam suspend nangina na ki ne prière pamo to koloba kana tang ezalaka ngana kitakaye pendra kanisi wana to banto to sawana to senga combattant na so ma dana aso na bisu ko sa mali bosa wa musa pemena wa e ko za malamu na boza musika mingi penza ebi ke maman ne veut kuna pana ya simbi cuisine yako tikanya kuna merci nakanisi to okani siko to kito banda etenda yambo ya mupenda papa na salo ngalo bato pesa malwesika papa Carlos Mbuyamba yende akoyisa biso boni le kanisa ngala fundi bende ni msoma ngala fundi me nazo li kanisa ngo e banaki ndenge nini donc ndenge na baki lisusu soki komi kele to ko ba penda ko senga bolimi c'est pas na bandi kusu auto bona na kite na Belgique et ça penza na motu ya mingi ko bango mais ngena bosa ko l'acception pour tout le monde azana biso tango to bundaka bitumbo yo ezana batu mingi penza wa mai na bango bona na bango isunga pe biso na bitumba oyo to bakaba euro dans nos bazale belé ba misusu na ba télévision ma peut-être au moins Facebook pour la marche pour to Emile a occupé Belgique grâce à téléma aza bunde la boka mais na la famille aza ya ngai ayeka te pa ya ngai mais pa mboka awa ete ma famille ya ne pa mboka ezaka na présenter kaka na bobo abeti na la sa famille okola pe papa no moza ya ngai na bobo na ngopete mais ate makambo ya mboka ndi siko to pesa ma pas directeur spirituel ayeba koyisa biso source nango ibandeli penza ya lingala foni koma uta wapi ekomi ya ndenge nini soki asisi ne papa longo wa siko lingala yeso ba lingala foni yeso ba source ya lingala tunaka lingala koma lingala uta wapi soko za na papier koma na yo entre temps déjà
papa na biso Oscar na mettre donnant bazo bango ba bon c'est bon donc c'est biso pour la nini lingala pour nini lingala fu ya awa ça soit est-ce que wuta et bango ne ba so pour nini yango na moto à Canada to pesi maloba pa ya papa na biso Julien Carlos Mbuyamba to betele maboko. Merci président pour la parole. D'abord on souhaite ce bon anniversaire. Et désolé, jour anniversaire président. Ce qui est ce bon anniversaire. Ce qui oui. C'est la lingala. Oui, la lingala, parce que les deux ajouts. Voilà. Botama et l'amour, Botama et l'amour. Hurrah! Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Botama et l'amour. Accélérer avec sa sagesse, l'intelligence pendant ça en congolaise. Merci pour la parole, président. Oui, Rai n'a pas vraiment sur source et origine il y a l'ingalaphonie. D'abord, est outil dans groupe Oyotobengi Mobadiko. Je suis Mobadiko Eza Ni. Mobadiko Eza mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais. Donc ça veut dire que l'ingalaphonie, sous Nango, Eza Mobadiko. Mobadiko est voté en 2009, en février 2009, et l'ingalaphonie est voté l'année passée. Donc ça veut dire que sous Naye, Eza Mobadiko. Alors, pour tout le temps, nous avons expliqué en bref, Mobadiko, Eza Ni. Mobadiko, Eza dans 4 branches, ou bien 4 orientations, Oyo Tolandaka. Donc ça veut dire que le mouvement est dans 4 orientations, Oyo Tolandaka, pour défendre l'intérêt congolais. Bon, pour l'intérêt congolais, il faut peut-être un peu comprendre l'intérêt congolais. L'intérêt congolais, les personnes. Et na conseil d'abord na papa Longo, il y a eu lingala malam. Peut-être qu'il y a lingala il y a français, mais il y a lingala puisque les lingala sont pauvres, ils sont vraiment riches, ils sont vraiment très riches. Il faut surtout valoriser l'âme et la vie. Ils sont très riches, ils sont pauvreté. Et ceux qui papa Longo, ceux qui ont mon lingala na lui, ils peut-être en français, na lui qui yo, on sait la voix madame. Merci. Donc, tout le but que l'intérêt congolais est amis. Ils abattent. Ils abattent. Donc, les personnes, ils ont les valeurs. Papa, donc, les valeurs dans l'Igana. Moutouya. Ils ont Moutouya. Et puis, ils ont le bien du Congo. Donc, Congo pour les Congolais. Voilà, Congo pour les Congo. Alors, pour les personnes, les personnes, ils ont peuple congolais, peuple bantou. Donc, Mobadiko a défendu le peuple congolais, au Bazali bantou. Pour les biens, ils ont la richesse dans Bissau. Les Mobadiko se défendre à frontière. Et richesse, donc, quitta na Bissau. Paix mabélé na Bissau. Le valeur, les amis, ils ont nos traditions, notre culture, nos langues. Il y a un monde où Mobadiko Azoko défendre. Il y a comme il y a biso pe misala il y a biso et mina bakoko batike la biso on va une tradition. OK. Momana matike la biso bakoko. On va une tradition. Alors, tu vas dire que Mobadiko dans 4 orientations, 4 chaînes ou bien directions. Il y a des ces années.
direction de Bosso et une direction spirituelle. Donc, comme mouvement de biso chrétien, branche Oyo spirituelle et une plaque tournante. Ça veut dire qu'avant tout ça, il y a l'okonyoso. Avant tout ça, il y a l'okonyoso. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout ça, il y a un cadre de Oyo. Et il y a une direction spirituelle, puisque nous sommes chrétiens. C'est pourquoi on a Makamu Sosalaka, et ça a toujours un impact. Pourquoi Nzambe y est tapé ces mandats. Donc, l'okotou, quand ça arrive dans le canalilo, et c'est qui dans le laboratoire spirituel. Alors, il y a un peu de local bosso, direction spirituelle. Aujourd'hui, toute spiritualité, il y a un groupe. Donc, ils ont les points de départ, il y a l'initiation de tout ça dans la carte au Padiko. Et pendant que tout ça dans la carte, il y a un plat tournant, des places de chaque mandat en ensemble. Voilà, pour que ça et le pôle. Donc, activité, il y a un Padiko, nous sommes dans la carte, il y a groupe ou bien direction spirituelle. Donc, tout le monde qui est au Padiko, tout le monde Nzambe Allo, pour tout ça, alors, quelles sont les activités spirituelles dans le Padiko? Activités spirituelles, les amis. Tout ça, ma conférence chrétienne. Tout ça, ma journée de prière pour le Congo. Par exemple, le 23 février, le plan des semaines, tout ça, na prière et on pour Mboka ya Congo. Nous, c'est une activité spirituelle. Je vous appelle Kaka Ao. Peut-être vous en avez veillé vendredi et samedi, Nango, tout le monde prière pour le Congo. Alors, rotation branche spirituelle, ils appellent un groupe botam na katiwana. Donc, groupe spirituel et botis c'est le groupe na katiwana bengi Grico. Grico en des années, ils ont un groupe d'intercession pour les Congo. Facebook tout le monde. Et puis, tango na radio sans effet, le président avait le grand mobilier. Donc, les groupes Moko, il y a un intercesseur. Ça veut dire que dans le futur, on va au Congo, comme tout le monde a rappelé dans les pays arabes, la constitution, et ça veut dire dans les Bango arabe. Ça veut dire que un jour, la constitution est en constitution chrétienne. Et le groupe il y a cliqué comme ça. On va intéresser pour le Congo. Ça veut dire qu'on va foutre à Bango. Va prier 24 et 24, les 24 en Israël, pour que nous fassions en Israël. Et nous avons des quoi, nous avons prié. Nous avons 24 et 24 pour Israël. Et puis, nous avons celui-là qui nous a fait ça, il faut pas botter pour Israël. Donc, botter. Et nous prier pour Israël. Pourquoi pas? Ce pays congolais. Donc, on a un groupe Moko où il va intéresser pour le Congo. Donc, ils arrivent à idée de mon Padiko, état que mouvement chrétien, de beaucoup se libérer. Et donc, ça a qui est groupe d'intercession pour le Congo, la province Nyos et gouvernement de Futabango. Pour le Mbokawana et Kediliposo, pour le Mbokawana et Kokisa. Alors, les années de stratégie, il y a groupe, il y a orientation spirituelle et un mouvement. Alors, deuxième orientation, c'est l'orientation humanitaire. L'orientation humanitaire, tout le monde a dit 2 semaines passées, donc il y a qui a visité Badev, notre maman Zahawa, tout ça qui a eu 2 semaines passées, et pas maman Yann Beba, il y a un représentant qui a veuve Nyoso. Donc, pour qu'on ait un groupe d'Abisso, au Padiko, donc, ils sont à Oyo, on fait la Liban, on fait la base, ou ils sont prisonniers, donc ils ont visité Bango. Et prochainement, pour au moins Abisso, donc il y a un centre d'accueil, il y a asile, tout ça, donc il y a peut-être pas isolé, donc il est plutôt sur la Bango, et tant que groupe chrétien, il peut quand même motiver Bango, exhorter Bango, et évacuer parce que nous avons ensemble tu as un problème dans les années donc et puis nous avons des congolais et
j'ai dit que nous avons des Congolais, ils ont peut-être comme ça organisé. Mais ils ont des bien organisés, parce que groupe, parce que organisé Fanda, et tant que les Cambrézali, les Congolais, et Matata, Koyoka, les assistés. Alors, Bisso, vous prenez quoi, tout ça vraiment, nous avons des Congolais, nous avons organisé pour soutenir les bandits. Et puis, un prisonnier, le président Bissou a pour visiter le président Bema, et nous sommes allés en prison. Donc, on est allé branche humanitaire, branche patriotico-politique. Donc, on a une branche Oyo, on a vraiment combattu, on a vraiment reculé, on a vraiment dans l'ombre. Mais le président du Bissau est très engagé, trop même engagé dans le combat. Ils ont une stratégie dans le Bissau. Il a accueilli le Bissau dans le Bissau. Mais ils ont soutenu le col Moïse. Il y a des combattants qui ont soutenu le Bissau. Mais ils sont dans le terrain. Donc, le Bissau soutenu dans la prière. C'est pourquoi tout le monde est dans le terrain. Ils ont toujours été malades. Le Baïdé, où il y a Zaranango, c'était vraiment tout travail à Congo. Tout travail en Congo, et tant qu'il y a dans le terrain, il y a un impact. Alors, il y a vraiment engagé dans le combat. Et puis, il y a Moko, il y a un leader dans le combat. Donc, Rwanda, Ezali, Moko, il y a Blanche Nabiso. Et puis, il y a un combattant, il y a un patriote. Donc, on va dire quoi, ça vraiment l'inspiration qu'on a il y a au Italie groupe une dimension patriotico-politique. Alors, dans la partie où il y a totale politique, tout le monde a créé tout ça par conférence politique avec un homme politique. Exemple en 2009, avant Koufaya Ahmad Tungulu, puis na candidaté à notre président Tshisekedi, on va dire quoi, c'est le premier. Il y a que ça IDPS na MLC. Ensemble. Tout ça, ça va bango, ils ont quelque part pour Toyo, Bazaka Ebele, la vérité c'est qui de Bazalaka, donc, Ebele, Bazaka Ebele, Bazaka Ebele, donc, ils sont pas du coup, c'est le premier mouvement où c'est qui va partir, va grand partir en Libanais. Et c'est qui en 2009. Et tout le monde qui a diverses réactions Yamato. Alors, branche politique où ils ont en orientation pour défendre les intérêts congolais. Et dernière orientation, ils ont socio-culturelle. La socio-culturelle, tout le monde a tout le temps qui va valeur, tout le temps la personne, et puis tout le temps qui va langue. Donc, il y a un mot qui est na l'ingalaphonie et outil na branche oyo et total to bengi socio-culturelle où ils ont branche bogoya il y a Mopadiko. Donc l'ingalaphonie, ils ont dit président. Awa, il y a une inspiration oyo. Quand vous avez une inspiration oyo, il y a quelque chose sur la nangaï. La nangaï, vérité spirituelle, dans le jus du Kansimoko pour la Mboka et Congo. Et comme tu passes à tango mingi, vraiment, Bibiso, tu passes à tango mingi. Peut-être sur 24 tout ça ensemble. Mais si vous en combattu, mais 24 sur 24, tout ça ensemble chaque jour. Et pendant qu'il y a des candidatures, il dit ok, président, tika ngaipe na kota mabodeli, na tuna les candidatures et panza. Et pendant qu'il y a tout côté prière, nous avons tout dit est-ce que langue moko est supérieure à langue de ces anamboka na mukili oyo. Ah, vous comprendre que non, langue moko est supérieure à langue de ces. Donc, nous sommes dans la langue. Donc, langue mon côté aux français, aux anglais, ou bien néerlandais, aux années, langue mon côté supérieure. Batunde, nous valoriser. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de valoriser la langue de ce lingala. Ah, nous sommes président, non, nous sommes convaincus, nous avons vu la langue mon côté supérieure à la langue de ce. Donc, ça veut dire que nous sommes capables de valoriser la langue oyo et à lingala. Alors, tout le monde qui n'a pas de beaucoup qui, sur la groupe, et c'est là qui est
akutanaki na groupe nyonso to ya padiko nazalaka te naza libanda par rapport mosala e asololaki na bandeko basetanaki mpona likanisi oyo esalaki ke tosolaki mpe na bandeko communauté congolaise na diaspora e bango nyonso basepelaki na likambo oyo likanisi oyo e maintenant communauté na biso congolaise na diaspora oyo toza na kati na esika oyo biso maintenant toza maintenant la devoir de travailler professionnellement, durement, avec dévouement et par le patriotisme pour tout valoriser langue Oyo à travers le monde. Voilà en bref, Oyo Ngai Nazaki Nakoloba, Oya Koloba, sur la branche, il y a mon Padiko. Anatiki Maloba, la présidente, ce qui est Azali comme Susanko Pakistan. Merci. Attends-nous autant du directeur spirituel, l'homme des dieux, Papa Julien Carlos Mbouyamba. Pana Moussara, nous aussi avant mon Padiko. Oui, bah, on va attendre mon aïe. Tant que vous comprenez bien, alors vous êtes là pour battre. Il est dans l'homme. C'est-à-dire que Bunda, na sende à deux sections de Namso, je sais. Tobaki batu mingi tant sous na Hollande, bah on a comment Hollandais les années bah général Goliath, bah Anderson, Kokon Rose. Ba Samsad, ba Bobette, ba Média, ba de Jésus pété, il y a bon moment souvent dans la canne pour le gabisu, pas d'être pour le gabisu. Peut-être quand dans son faveur, tu peux sa message tout ça, mais il y a quelque chose ligne pour on donc de coopération après na tamingi na prière penza. Quand si tu as des mingi, avant de monter comme ébi tu as des penza mingi, tant on y se prend na makamotali. C'est peut-être de Dieu, un homme sérieux, un homme à vie très sérieux. Vraiment, merci Mingi. Donc, nous sommes papa Nabiso Dokotolo Alongo. Il y a un pédale à Nabiso Lingafoni, tout le monde est Lingomba, pas une mise à la scène à Batunio sur Lingafoni, tout soutenir la EDTV, comme tu disais, le 4 c'est Lingafoni, tout soutenir Marie-Laure, à la 4 Nabiso. Tout ce que le docteur à Longo, tant qu'on a une ligne à tout fou la client. Tout ce que l'on appelle maman Philo Tungolo. Alors maman qui a une la famille, n'a tant à soutenir au Banda. Tout ce que l'on a payé. Tout ce que l'on a Nzambe quoi dans la bise le voilà l'homme de Dieu à tout temps ça l'ingomba église à la carte nabiso. Na on sait bien que pasteur Mondiana pendant 4 jours. À Fumula qui porte l'église, parce que Bolandaki, du 5, ici les lois, du 5 au 9, franc-maçonnerie, Babanaki Makamo, Balboso, ça va au Congo. Attends, mon bout de Samani, on a été franc-maçonnerie, Fumula qui va au Congo. Mais parce que Bayon a besoin de la Congo, Bondo, qui vous s'attend plutôt côté à bien, Nasiba, on va bien avoir frère fraternité, on va là, c'est un bandego, on va sentir un million, on va frère, la franc-maçonnerie, on va étudiant. Et c'est là le lot. Azaki indifférenté, à jouer l'église na Yéwana, à Pesaki comme à 18h. On est tout content de tout ça. Il y a un abisso le 23, tout ça, quand on a un Gédéon, pour des trucs à temple. À tout moment, temple, d'autres qui ont un tonga. Donc, au moment où tout le monde n'a pas de combat. Puis, nous sommes en combat, on va être spirituel. On va combattre, nous allons combattre, on va être et qu'il y a un haine, puis si on a un dingue, on va comme ça, Satan, on va baisser de Satan tout l'autre. Nzambe azanga plus fort que Satan qui règne dans ce monde. Et dans des deux bango, il y a un autre Nzambe basali pour soutenir bango. Vous êtes dedans. Autant Nzambe va Bishop Francis Kadima. Bah nous comptons dans Bishop Francis Kadima bogo ça là. Quand on fait ça église, c'est un réunion salama qui on est à Bishop Francis Kadima. Là si compilation dit bah nous go zongo, après que la retourne à Facebook Bishop Francis Kadima. Ah, on a passé José Coco, à PCP, ça, il faut qu'on remercie. Ils allaient péter Bongo. On a PCP, merci, on a dit ça, comment on a Sikoyo. Tout le monde a Bango, Pena, tant on a ce on a vu ça, mais on a eu un retard. Le Camboudien,
Si tu as fait ça, on va pas à Longo. Docteur à Longo, tu sais pas qu'il a si à Mibeko. À Mibeko. Il y a un tour à terre qui est aux hommes la thé. Ceux qui nous avons Mibeko, on est en plus sous Mibeko. Donc, docteur à toi, à Zapé Moko, on va travailler là, mettre de l'eau à Bengue, mettre les malades. Il y a un maître de l'eau, mais sport n'a été à bêta, on va mettre à collabo. Donc, nous allons collaborer avec tout. Si nous allons collaborer, à te sentir noir, vert, noir, noir. Donc, on a gagné au Mingi, tant que tu as gagné laissé 2 heures. Oui, à 2 heures. Il y a long, c'était une fonction de zone, 2 heures. On a une église à Bengai. Yemoko. Il y a un de Tims. Quand tu es sur la maison, tu as 2 heures peut-être. Il faut qu'il va sur les autres, mais tu vas de la partie. On tu fais Belgique. Aya Yemoko, à qui car ne peut pas foutre la honte. Tu peux te mettre dans ma bourse, s'il vous plaît. L'initiative, ça va bien vraiment pour accompagner la bande. Vraiment, pour moi, c'est un frère dans le combat, un ami, un déco. Donc, on a Yohana. Parce que là, quand on a pu se trouver, on a été. Pour ce qu'on peut. Donc, alors, tu peux se prendre le bail, il s'est passé à Awa, Lingala. Lingala, où tu as pu. Est-ce que combat vous en avez vous allez communiquer et comme aller l'autre partout et banane tu peux se le bas tu peux tirer en beaucoup. Évidemment, Jacques, bonjour déjà, tu vas c'est ok. 2 minutes parce que c'est très important. On a Kozoa et Albana, ils ont la dynamique. Tant docteur alors Maloba, tant papa Oscar Aloba, tant maître dans Loba. Dans le Canada, ils ont malamu pendant que ça là. Quand il y a biso, les combats là ça là, parce que tu vois qu'il y a quatre approches biso, tu as l'approche humanitaire. Tu as l'approche humanitaire. Tu vois na aksomoko eko yeba ko salama. En tout cas, maman philo, so je comme la biso, il y en a tout coupé ça ngona mi a compte les ali. Tu représenter on pas association. Tu peux se voir là-bas. Kasi avec ba koloba kena na yabe te lowa mukende de koloba ki na Kriko groupe d'intercession pour le Congo, c'est-à-dire ceux qui m'ont kolomo ko mbala sima mboka na biso ko za bosomi et ko sikolama groupe wana parce que babi la Bible babi obino ndeni bo prier pour l'autorité, Bible dit prier pour l'autorité mais pas les autorités mal élues o bazana pour ça mboka au Bénin, institution Fanny Abosolo, a gagné 100% maintenant, alors, il ne concerne pas le monde là. Pour un président de la République, et pour les députés, pas que nous sommes mis comme là, il ne va pas pour la pédophilie, pas pour la homosexualité. Tout le monde de la porte est conduit à député, ça là, pas pour la mis comme là. Si la penja a mon orientation autorisation yangwana. Bon, l'humanitaire sur le continent, parce que, puisque pour le Marawa, tu vois qu'il était dans le était. Il y a un salaire qui va toucher des qu'on a topé, mais de voir qu'il y a qui surtout on a sérieux de soutenir. Voilà ça qui va prendre la mission. Mais pour le moment Grico, notre tout que seulement ben institution là parce que ça une sérieuxité. Tant que quoi maintenant ben institution solo ne to ko mona. En attendant Congo Mikila à Zoa, na 4 ans à communiquer de cette chose que les 16 marche dans la Belgique. Marche dans la Belgique les 16. Peut-être mettre dedans confirmer. Donc, au salon en Belgique. Marche les 16. Et puis les 19 peut marcher en Hollande. Marche les 19 marche en Hollande. Les alliés ivoiriens, congolais. Marche 5 ans soutenir Laurent Gbagbo, Jean-Pierre Bemba. Si vous avez besoin d'informations, vous nous contactez. Pour soutenir les ivoiriens, les congolais. Soutien à Laurent Gbagbo. Jean-Pierre Bemba. Il y a des groupes qui sont au et puis, le 23, dans la prière par le Congo, le premier Congo, il y a la politique, il y a la financière, il y a la spirituelle. C'est pas au bon de la vie par la Bocana. Si le autre Congo va avoir la folie, mais au le 23, nous avons assez que tout ça, on va détruire Bokawana. Donc, les 16 choses à épeler. On va dire que combien je peux vous rater. Mais toujours, on va un nouveau départ. On a les deux, tout cela qui trouvent un nouveau départ.
départ à Sika, dans le combat. Donc les 16, peut-être il y a combien zogi. Mais tu peux pas essayer de mais au Kenya, il y a Sika. Tous les 16 sont dans la Belgique, et les 19 sont à la Awa. Et puis mes crédits, les mettre dans le vaisseau communiqué, ceux qui confirment par mes crédits.